Yo, this your boy Smokey 927A. Check this out. Yo, listen, huh? Boka. Yeah. Smokaza, vrai bouliste, grand bouliste, hip-hop artiste, na rap abatissant le cola et super artiste, ma rappel sous baza koya mais avec qui risque pour Smokey la azali mais rien la catalyste, douane la kisi qui na kubenga ba wula, pour na zakadna le cola pauvre malula, ma weli 5 star, mais na za étoile, et yo, nous les arrêter faut soit ici, mais ça devant le cola pêcheur faut qu'en ambisi. Take it easy, naza busy, le cola underground à Catalan the town, from Kinta Satulum, we hold it down, nazo bossi dire pain, nazo chile man, la Zoro, yoko chilete, nazo bossi dire pain, nazo chile man, la Zoro, yoko chilete avec quantité, 5 livres, soko sombitike non, avant, 10 livres n'importe. Oh, na loba quitté, 5 livres, soko sombitike non, en advance, 10 livres n'importe. Porte forme 20 bande ko toya avant pour ma solo nengeza boye ekobana na ta na nenge ya poto bande ko na ngai boya vamba na membre communauté mala bengi no boya avant mukolo oyo le 30 2016 maman nga ça veut déjà ko ina pon nengeza boye Smokey 927 azobeta live pour na mbala liboso bande ko na ngai ekozala ndenge nini boya bomona na ba fitol boya bomona na ba obo kota doute boya bomona nenge Smokey 927 akopa pour la concert oyo na nenga mukete avec ba energy oya high level lingala ipo comme na niveau likolo comme ko ma life à partir ya Smokey 927 meilleur rappeur na biso ba Congo na kata mboko bande ko na life avec instrumental avec Santana na mongo la zo on est dans Kale Kobetox toi na Yves na Katia Drum on reprend toi la Berry Bass et la Danza Koinda balabala boys pe bazana temps c'est li dynasty donc boya bomo na masolo ndenge ezali banini black good Smokey 927 tokutana le 30 janvier 2016. Oh na loba kité somba tike lingala hip hop ye cha lingala hip hop ye ba fitol merci pour la promotion botanga ka komona nga à chaque occasion bobosa na tena tinibino yo masolo et comme on y va l'école, va fitol, va gota ma solo, donc les abanzembo oh kanyi la minute au boyo yo kapena ba dialogue ezali ba les décrets du méchant ba classique tu as Smokey 927 pour va mkolo communauté na la bengi bino bozanga te yeah mina simloka oza komba mongo penelo Smokey la zo bunda la kata moko yo pour oza komba donc oza build up to the fight pour mkolo oza na komba pour passer la beta ndulo ne na bunda donc écoute les 30 somba ticket on pose ma vision ya kotonga on pose ma vision ya kotonga on pose ma vision pour continuer kotonga